Bandeko Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. L'air est grave, ma diaspora. L'air est grave. L'air est grave, l'air est grave. Bandeko Bozana France. Bandeko Bozana France. Ma diaspora congolais à France. Il y a Londres, na kata Grande-Bretagne, na Suisse, na Norvège, na Italie, na Hollande, Luxembourg, na Belgique, Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, l'air est grave. L'air a sonné, Bokota, Bokota, Bokota. Bo partager, bo tindira betidia ya Insta, ya Inikin. Botindela betidia tout ya Congo message oyo. Ngonga ekoki ya soulèvement populaire. Occasion n'est pas ratée, diaspora congolais. Bokota, 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 Bokota. Bo partager, ba Papi Guerre, ba John Image, ba Soleil News, ba Tobo soit vidéo oyo. Botindika yango na Congo mobimba. Trop, c'est trop, trop, c'est trop. Bolimbisa tozoi moi message bon. Bokota, 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 Bokota. Botindikela ba famille. Oyo aza na famille na Facebook. Oyo aza na famille na ba Facebook na Kisasa. Botindikela bango message oyo. Urgent soulèvement populaire. Yango na beleli nano. Kolo Mokili, Njakomba Pamba, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, le créateur de ciel à terre, peuple congolais, tant on zamba pesa biso mabela zaï, alobaki toko mabe esclave ya Ruberu te, ya Zoé te, ya Jatini Ngobila te, ya Ridi Polite Kanambe te, ya Bahati Lukoki te, ya Mende te, nzamba pesa biso mabela Congo, tokoma esclave ya Félix et Chilolo, 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 les corbeaux RRNal, les corbeaux RRNal. Ndoki ya mwana mobali oyo. Nzamba pesa biso mabele wana, tozala ba esclave te bandeko na ngai ya Congo. L'air est grave, l'air a sonné. Lokumu na makila Seigneur Jésus-Christ, RDC le roi du Congo. Yesu moko abuka l'église. Alobi bokomisi ndako atata na ngai salite. Lelo Congo ekomi salite. Makila fulu. Ba Congolais tozwi mboka na biso ya kitoko. Tobimi be capable ya kodirige mboka na. Tokabela yango batuchi. Na ba accompagnateur oka ba Félix Etudo Antoine. Il est très bourrique de naissance. Matama minene ndoki ya mwana mobalo. Asuba kanambeto. Zoba ya mwana mobalo tilo. Chilolo kokufa mabe. Soki ka papa Kimbango azalaki prophète ambokara. Okene na toilette michope bima onyoso. Na ba fufu na ba kanisi na ba buladoki oyo liaka chilolo. E bima yo chilolo. Congo eza ya batuchi te. Congo eza ya batuchi te. Yango na beleli makila ya Patrice Emery Lumumba. Talo kufaki na 36 ans, mboka no bateki yango na famille ya Tshisekedi, na mona Tshisekedi, Félix Chilolo. Na zokisi lokumu na makila ya Floribert Chebeya, oba bomae na John Nyumbi. John Nyumbi aboma Floribert Chebeya. Na zokisi na makila ya ndekonanga kufa Fidel Bazana, babwaka ye na bakos balia ye. Les makila, les diaspora les plus courageux, Arma Tungulu, baboma ye na kanam de konangai, baboma Arma Tungulu pe motola pe bazobetele maboko criminel. Kanam basali massacre na Chingi 10 000 Congolais. Kanam na James Kabare babomi na Mbandaka. Kanamba keko bomane Evariste Bochabe na Sami Badima babomi ba Congolais na Kasai, plus de 80 fausses communes. Baboman de Konabiso à Kasai
chef akamuna sapu bakata ye mike ah ndeko na ngai ah nzambe na ngai peuple congolais est-ce que vous comprenez le degré à Congo Kanambe atinda soki nani Kanyama général Kanyama baboma bato na siège ya IDPS Kanambe lelo akomi Kasaye Kanambe akomi Mosantu akomi lota chapeau ya mazopo elongo na bandeko na batuti azoseka bakongola bi bosakanaki na ngai ti bomo ndenge nazwi bino ndeko na bino bokalisaka azalaki ya bino Félix akomi mwana mosala na ngai akopangusa ngai bakaka na ngai asukolaka ngai chambre na ngai Félix Etshilolo asukolaka atandaka badra ye na Olive Lembe ndoki ya mwana mobali criminel assassin oh lelo akomi mwana musa peuple congolais c'est le moment à soulèvement populaire tolandi Jatini Ngobila auti koboma na Yumbi Jatini Ngobila wana mwasi ne mama bana na ya sombela ndako na France oya congolaise abala rwandaise tuchi mwasa Jatini Ngobila azali rwandais tuchi ya métis azali leki ya ruberwa est-ce que vous comprenez dimension wana yaya ya mwasi ya Ngobila comme na Sara abala pe garçon mosu mofort azana kisasa wana Sara baleki ya ruberwa yango moni Rubero a placé Jatini Ngobila etake gouverneur Jatini Ngobila otoboma oui et ce peuple congolais na habité su makambo nga na zomona soki bino bozomona Jatini Ngobila tumbi 1500 maisons plus de 50 fausses communes bandeko na biso baza na Brazzaville baza na Bolobo baza na Lukolela baza ba réfugié moto moko akenotala bango azate bandeko na biso bazali na Kasai Angolais refulaki 160 000 Congolais bango na balalaka na baesobe est-ce que yo Félix Etshilolo depuis Kanamba noma yona okenotala ta bandeko ya Kasai toza na 428 morts bandeko bakufa na maluku bakunda bango na fausse commune bandeko bakufi Ituri bato bandeko bazokufa na Beni na Butembo partout lelo Congo ekomi ya bashebabi ya bambororo bazwa ili moko na Kisangani ya munene Kanamba installa bango bayana bashamo babengana bakoko na biso bandeko na biso na ba village Rubero wana boza komona bandeko na ngai Rubero boza komona wana lundi soulèvement populaire ndeko na ngai tovandi ndeko na ngai likamba grave Martin Fayulu azongi abeti meeting na ye boyebi ka peuple na biso ndenge bazalaka mais peuple abi pesa biso minduki Martin Fayulu abi minduki asolo ezali bino est-ce que na Soudan bato bazwaki minduki na Algérie bato bazwaki minduki mais peuple Algérie tango ya Soudan tango babimi moto atindi bango te babimi mpo likolo ya mapa emati mais bakongolais na biso bakinois bobimi ebele olo bozwa kanda bobima bobi Fayulu biso tokozonga lisusu te totikali awa toketi na boulevard triomphal tovanda soulèvement populaire mais bandeko na bazo comprendre te ndeko na ngai lelo zoba ya mwana mobali oyo procureur Numbi atindi convocation que Martin Fayulu akeno se représenter na parquet na bango grande instance ya bakolabo ese bakanga Jatini Ngobila John Nyumbi aboma beau-frère na ngai Floribert Etshebea bokanga ya boma na bazana asali massacre à Buzandi Congo aboma bato John Nyumbi na bataillon Simba Gédéon obo bimisake bolatisi effigie ya illettré oyo ya Kanambe illettré oyo ya Kanambe est-ce que bandeko na ngai est-ce que bozoyeba grave wana gravité ya makambo mboka bozoyeba bandeko na ngai lendi na tongo nabengi président Martin Fayulu
nabengi président Martin Fayulu lundi tolobi ni fa kende yango nga nazobisa diaspora à Londres ya Suisse ya France ya Belgique ya bamboka to na tangi na Congo Brazzaville na Angola na Cameroun na Kenya na Uganda partout ba Congolais bozali bozola nangai bobenga ba famille ba bima 1 million à 2 millions lundi sous les botumba bandako ba pompe sas bo buka ba magasin ba chinois botumba epela moto bato boyambaki Fayulu na dimanche nalingi bino lundi bobima bandeko botindela bandeko na batransport basomwa mwa baessence basala baondirect batumba babuka bamagasin to faite ekota tobengana bango okazo yango erataki jour ya miting ya Fayulu okazo yango ndeko na ngai okazo ya kobengana kanambe yango diaspora lelo toza tokomi minuit vendredi occasion yangoyo occasion n'est pas ratée ya soulèvement populaire occasion ya soulèvement populaire yangoyo bandeko na ngai bolukaki yango occasion yangoyo bandeko naza en direct bandeko naza en direct naza en direct naza en direct landanga en direct partager bandeko bo partager vidéo oyo lokola bato barataki soulèvement populaire lundi biso ba diaspora to bimisa ba famille na biso bazonga te lobi vendredi samedi bazwa ba quelque chose batiango na poche bazanga bakoka te toza 12 millions de Congolais soki totindi ba $20 ba $30 ba $10 na ba famille babima ba résister contre ba occupant tobengana bango bandeko na ngai tobengana bango soulèvement populaire tobengana Félix Tshilolo na baruberwa bakende nous sommes milliers bozwi basénat bopesi barwandais bozwi Félix azwi parlement apesi baélection nino esalema na mokili ata bino moko bakinois bandeko na ngai bana inekini IEC ISA IBTP université tout ya Congo boza na Congo baélection ni bomona yango barwandais bavandi Rubero avandi Jean-Marc Kabunda azomata na bapunda na bacheval azoseka bacongolais ndeko na ngai bazoseka bacongolais bazwi milliers bacongolais ndeko na ngai c'est le moment ya soulèvement populaire ndeko na ngai yo mona wapi ndeko na ngai mpo bakunda moto basalele prince basalele mausolée 10 millions de dollars 10 millions Félix Tshilolo peuple congolais est-ce que makambo ngai nazomona est-ce que bino tu bozomona ngo na bandako bandeko boza na Kisasa est-ce que bozomona ngo bandeko boza na Kisasa makambo Tshilolo aza Tshilolo 10 millions de dollars américains pour bakunda etel mausolée à 10 millions de Congolais ata bino moko ba Congolais ata bino moko ba Congolais 10 millions de dollars pe bovan est-ce que bino mina ba Congolais boza na Europe na Kisasa na ba Congo na Bandundu na ba Congo na Katanga na Équateur na Kinshasa na Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu Maniema de Kasa Occidental Kasa Oriental est-ce que bozora pongi bolingi nani yango libéré bino mboka bande kwa Kisasa bino mutu bona Kisasa boliaka na ba Rwandais bozozila nini yango bandeko na ngai baninga na Soudan bango wana bakangi Béchir na 137 millions de dollars na ndako bino bozotika ba Rwandais Kanamba azali Rwandais Félix azali les ennemis de notre pays ennemi na biso lelo ezali Félix Tshilolo na ba Augustin Kabuya bato ya IDPS bateki Congo bato ya IDPS bateki Congo bomona wapi basala mausolée
10 millions de dollars ba Congolais tabino moko. Pe batiele mwa mbongo batiela kiso Félix Tshilolo ya une année assis yango na 3 mois qu'est-ce tikali pour le ndekunangai te banakini occasion oyo toyebisi Fayulu akende mot d'ordre peuple moko akozonga te bitumbe bundama na ba police na ba militaire to bunda bitumba ndekunangai mbadinga na Venezuela bazo résister na Algérie bazo résister na Soudan basisi makam na Tunisie basisa makam na Burkina Faso basisa makam. Quelle sorte ya ba peuple na ba politicien o bozozo makamba Congo ka blague? Est-ce que makamba Congo est ça blague? Hein? Makamba Congo est ça blague? To komi na état ya guerre. Population fait bazwa ba diaspora congolais boti na ba mbongo na ba famille na biso tout ba somba ba essence ba tiango na ba milangi ya primus ya ba skol ya ba coca ba tambola nango kaze moko ba pelisi moto bona ba briquet ba zo bamba na ba camion ba soda ndeko nanga le seul moyen ya ko libérer Congo wana yango wana moyen mosusu zate. Laissez occasion n'est pas raté. Lundi, c'est soulèvement populaire. Ba diaspora bozo landangai. Partout bozo landangai na ba site na bino na ba télévision. Lundi ezali to benga na Félix Tshilolo. Oyo lelo akomi kanamba akomi mosantu. Zoba ya Zoé, illettré. Zoé, Zoba. Ako koma gouverneur. Ya Tanganyika kuna akopie ba diama ba Zoé akomi mbongo Zoé ale azana ngo élection Mobutu azwa o atanga saka 32 ans. Jeannette est milliardaire, Matata Poyo milliardaire, Kanambe 35 milliards de dollars américains ba congolais. Pona ni to abandonner Congo, pona ni to teki mboka ba congolais. Toteki Congo pona nini Rwanda ye wana Félix akena Kigali akitisi avion ya Rwanda bato basali génocide na mboka na bino yo zo avion na bango ekita Seigneur peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle sorte ya peuple nzambe na ngai ba Congolais boteki Congo kaka boye bo abandonne Congo kaka boye peuple ya ndenge nini nzambe na ngai bakinois bana Kisasa lendi bokenda kokompanye Martin Fayulu bobuka bamagaza badingari botumba bapompe essence bobuka botumba bavoitire botumba babisi nyonso botumba ba diaspora botindela ba famille mbongo ba diaspora occasion ya ngoyo ba diaspora occasion ya ngoyo ya soulèvement populaire tosila na ba Rwandais occasion bana Londres diaspora congolais baza na Londres botinda mbongo na ba famille basomba ba essence na ba bidon batia na bilang ba diaspora congolais ya Belgique botinda mbongo lobi na batongo bokenda na bajaso boyebi place botiaka mbongo botia bambongo Kisasa pela moto soki bakinois bokiti 1 million modelo boyambaki Fayulu wana soki bobimika ba nakati bakokima bango moko mbala moko trop c'est trop ba criminel bazoboma bato bango nde bakoyi ba mosantu bokolokanga Fayulu azocite bato na haine boko Félix oyo abomisi peuple congolais Tshilolo ateki mboka Tshilolo okokufa bembe na yo ekosetrene wana na mabele ya Kisasa lundi peuple congolais ebembe ya Félix Tshilolo ale Tshikolo life lala liwo bino bozolukela ngai Félix yona Kanambe
na Jeannette Kanambe, na Ruberwa, Jean-Marc Kabundu, bino tout ba traître, bibembe na bino, bo buka bandaka ba député wana nyonso, bo zikisa yango, ba policier, na ba bana mura, ba militaire, bo yebi place ba député na ba ali, na ba ministre na bango wana bazali, nani Bruno Chibala, o moyibi ya mabata na Bushimai, o ya bane ko defa mapa na lemba, bo tumba bandako bo beta ba lance roquette. Trop c'est trop, hein? Trop c'est trop, hein? Trop c'est trop, hein? On peut pas accepter, hein? On peut pas accepter ça, hein? Et ça grande humiliation, hein? Yango na lobi Martin Fayulu Madidi lundi azako kende. Martin Fayulu lundi le 6 mai akozala epa ya zoba oyo John Numbi soki Numbi oyo bolole oyo mwana musala ya ba Rwandais o Martin Fayulu azo cité batoen tufi ya mama na yo Numbi oyo bolole zoba ya Congolais o esclave ya ba Rwandais. Bo peuple congolais bino tu ba ndeko bozola nanga na Facebook bo mobiliser bateau, toi na besoin ya soulèvement populaire lundi, je crois le 6. Hein? Lundi le 6, bon compagnie président Martin Fayulu ko buka ba pompe sans nyonso. Soulèvement populaire. Trop c'est occasion yango. Eh? Bo vana di me yambalo. Bo zonga na banda côté. Bo banga pe ba policier te. Bo banga ba camion, bo sa frotter ma banga na ba essence. Bino ba diaspora bo zala ba mbongo. Bo tinde la ba famille kuna ba camarade bandeko. Bazo parce que to sila na bango. Pasi ya Congo kusila soki to mi libéré. Pasi ya Congo kusila soki to sa frotter na ba Rwandais na ba accompagnateur. Donc mboka ngo komika donc ba Congolais bino bokanisa bino ke ba Rwandais ba ye na Congo po ba tsela bino démocratie. Tala ndenge ba rouler bino. Hein? Tala ndenge Félix Tshilo la rouler bino. Hein? Tala ndenge Félix Tshilo la rouler bino. O alia ka ba kanishi na ba buladok. Hein? Mole munene ya pono ya mai. Hein? Chilolo. Mole munene ya pono ya mai. Eh? Congo ça va tout citer. Pono sala mozole tata na 10 millions. 10 millions de dollars américains. Eh? Na inane mbongo inane yoli yango na 3 mois. Eh? Peuple congolais. Est-ce que tous un peuple, tous comprendre ou bien tout l'inginin? 58 ans, il y a malheur. 58 ans, il y a tout les lacs. 58 ans, esclavage. Ba Rwandais, ba konyonga biso, na 21e siècle. Pe azawa na komi kolata ba mazopo. Na balineti, aridi, azabe nangai. Momemi mbisi na Tanzanie. Solama peka, aridi politika na nyama. Mino solo, mino jaune, zoba, naba Alexis Tambe Mwamba. Bakengo adonu ba mokolo po bobe minaku ba André Kibuta ba chose kitunu bozu Congo pe Congo mais Congo ko za libérer soki diaspora s'impliquer, diaspora to s'impliquer pour to gagner bitumba o bande ko Algérie ba benga ki ba famille. Ba bi me bourtifika trop c'est trop. Ba diaspora voisin nga vande abi mon frère je comprends pas bino ba zairwa pina bo zalia ndenge ni bo motiver ba famille na binote biso to tindaki ba 50 euros ba 100 dollars na ba famille ba sombi ba koka ba map to moni na Soudan kuna ba bénévola bo kani na ba boulangerie bozo soma ba map pa Covadis ba map pa Epic bozo ke no kabila bato bazana na kati ya soulèvement populaire azomela moi kokana ebani c'est les diaspora congolais bo s'organiser na ba quartier tout bitumba au monde chinois buka magasin na partout tout kala kao pour ba comprendre que
congolais belge atiaka tembe na bacongolais mais belge asukaka belge asukaka le 4 janvier 1959 bongo nyama moko ya rwandais mpenza bolingi natila bino kanambe ya 97 bomona kanambe ya 97 dikoshi lokola songi ya bwatu elongi ya batuti abomi muzero na Desire Kabila abomi Katuma Mwaki abomi Saba Kaputu bongo lelo bino moko bato yango ya Katanga kuna bokobetelaka ye maboko rais criminel abomi bato koleka deuxième guerre mondiale mon frère yango wana naleki apona bisa bino bacongolais badiaspora to mobilize na nsima failu lendi se soulèvement populaire mot d'ordre epesami epa boketi wa yango napesi na badiaspora tu lendi soulèvement populaire occasion yango mes frères occasion yango yo ntango failu azokende soulèvement populaire mes frères soulèvement populaire et puis zomonani oyo mosu auti koya na poto kofi omoni mutunu wana oka nguba kofi yaka kolela papa na ndenge kolela papa na mpo aza mpe papa na ngai mpe aza bokilo na ngai kofi kosakana na kongo te sakana na bamalandi na ngombe oyo bazolanda yo wana kofi kosakana na kongo te so ozokanisaki oye batindi yo mission oyo akomeka bitumba kofi okokima poto omoni ngai nakobimisolo quantité industrielle plus de 50 000 congolais bakolanda otina adresse na yo kosakana na bitumba te kofi o misiki elingi ebanda o sous-producteur ya Jibira Monsieur Simo o le 1er janvier Jiba kobeta na Zénith après kofi kobeta boya bomeka biso ife tosambisa bino na contribution o bosali o babomi barosi mukendi bale moloto bafloribert Tchebeya bafidèle bazana 428 monama kofi tokosambisa bino na batala mwana na bawaze croire bokosamba bolingi bomema distraction na poto yo kasi bamalanda ngombe na bazoteka kongo likolo ya soso baresponsable mobimba boya poto kolandaka moningo na bino mibali bokomi bambwa bazoba tobundi bitumbo tokasaki bokomprendre me talebela bato baesclave bozolandaka kofira mutungu baescro oyo ayembeli kanambe banzembo ebele bino bosakana na kongo mpo kongola akomi na dimension ya basoudanais te kongola akomi na dimension ya baalgérien te ya babokina faso te bino bakofira bozoyaka bapoto bato mpe bazolanda bazokangaka bafoto non namona no peuple moko boye peuple moko bonyama peuple ya baesclave Monsieur Simo yo ozala problème na Cameroun okobwaka mbongo na opamba kofi soki batindi yo na Félix Tshilolo meka okokutana na yango na bino bato otu boza na nsima kofi bokokima bafrance wana bokomona kanda ya peuple congo biso tozolela bato bazokufa yo ozoyela biso bambruyema mais oza normal te kofira oza normal te boyebisa Jean Bertin Jibira ameka te mpo akokutana nango toyebisaki bino miziki na bino eleki bakongolais ayumbi te eleki bakongolo bakufi na Kasai te eleki souffrance ya peuple congolo ero na mama yemo na pedrati ya Kalembeleme na l'hôpital bondeko na bangaliema bakongolais bazokufa mpo bazangi chasse ya makila na chasse ya mai soki bino oka bobelaka nano te bozomona ke bosombali yo epa nzambe mais yo kofi papa lutumba yo na laleti papa ye balali lobi mpenga na kokende yo mpo okende bootikela kongo nini yo na bawerera na bawaze croire papa ye bakufa tabula akufa
Pepe Ndomba akufa, Bipole akufa, Dido Yongo akufa, Joe Poster akufa, John Poy akufa, Pepe Kala akufa, Pongo Love akufa, Abeti Masikina akufa, ba mari misa ba do ezolekela bino teke tokasi boko changer bino bokasi ke boya na violence bokuta na violence ko bokokutana na violence awa na kata bapoto oyo bokokutana na ba violence yango moni na lekaki peuple congolais ba diaspora tout bo mobiliser ba famille bandeko baza na Kinshasa lundi le 6 na 9h 10h bana tout ya Kinshasa bo bima bo compagnie président de la République Martin Fayulu pour un soulèvement populaire bon quelque soulèvement bitumba Kinshasa elala Kinshasa ezwa kao ba Rwandais babanga bino ba Kinois ba Rwandais babanga bino ba Kinois yango na pesi bandeko nyonso mbote na Facebook bona ninga merci mingi tunazo continuer vidéo na ko continuer ba vidéo na kolemba te na sali ba vidéo bokote na sali pe ya 5 minutes na tindela ngo papi geni soleil noni tambo na zo sala mobilisation peuple congolais bo saisir occasion tozana ngo pona libération à Congo ba o nyoso bolaninga na Facebook ba vrai congolais ba vrai zaïrois bo partager ba vidéo na ba Facebook nyoso zana katia ya mokili momba pour mobilisation salima le 6 et elle date ya soulèvement populaire na kata Congo momba et salima na Kinshasa na ba Congo na Dekasai na Bandundu na Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu Maniema Équateur Kinshasa ba Congo Katanga na 11 régions le 6 sur l'occasion le kola bango ba bengi Martin Fayulu qui se présenté yango tulubi c'est l'occasion ya soulèvement populaire pour la libération mboka na biso Nzambe abatela bino Nzambe a protéger bino mbote mingi bobo sanate tozali na ndeko na biso Alidor Masamba bo soutenir ye azali député na kati ya Bruxelles capitale eza élection kozala le 26 mai aza na liste numéro 63 na suka na CDH Alidor Masamba mona papa Samba école Masamba boyebi école Masamba botinda bandeko boza partout bandeko bazwa ba nationalité ba voter Alidor Masamba toza ko soutenir yo honorable camionnette mboda na pension mbote Achille Mboyo na Londres na pension mbote Achille Mboyo na pension mbote na Alain Koy afungoli pe moi restaurant na Londres aza ko se débrouiller trop na quartier Istam Alain Koy ba congolais bo soutenir Alain Koy place azali mbote mingi na maman Didi Asuta bon anniversaire ya ma fille bien-aimée abotama l'aider Eli Bokechu bon anniversaire maman Nzambe abatira libota na biso abatira bana nyoso abatira bandeko tu balaninga na Facebook o bazo partager vive la libération totale de notre pays tous en soutien ya bandeko la mukana Martin Fayulu lundi c'est soulèvement populaire merci au revoir bye.